Oyo eza provocation. Ah oui, na mone eloko tokobenga ngo lisusu te. Oyo ezali fo provocation. Donc, bino nyonso bata batralala ya batralali wana nyonso. Biso so tozaki tondo benga boss Jimbela boss akabela biso nyonso. Donc na ndinga kabela biso nyonso. Bino kana ki boss na ki petit babande na banko la bino batama. Nga na eba boss depuis 2015. Ayebi comportement nga bien ayebi Karine ya kaka zumbo na bwa kilibanga boss. Ti moko atali bizalili ya biso na babino nyonso amoni kete. Pour nous considérer que bala yeyo. Alors il y a problème nangati. Soko zui zemi. Boss am Swahili, ngape na am Swahili. Biso ba Swahili to wanga na banati. So za zemi ya mobali nanga. Osko message asuka siko po na kata live po na pe ma live ti. Oh message asuka ba page bokati la nga place. Message lancé, c'est Karine Belao, autrement dit madame boss na lobi boy. Mutu nyonso na zemi ya mobali nanga bota oyeli biso mwana. Ok, biso mwana mbali nanga za mwana nga ozana zema mbali nanga bota yaka na mwana bakola na Maison Blanche ba bando tambo na mitu katata na bango bakolia mbonga tata na bango bakokola na mwasa tata na bango kwa kozala kwa mama na bango. Elle s'appelle Karine. Ok, na kimia nyonso na posa ba live na ba analyse belete. Ok, donc kana mukolo ba opeso ka date ko bota to na poto yebisa biso to yozo libanda hôpital to zui mwana biso. Bo continuer ba kindumba siko utika leo dendo sa kindumba. Alors mtasa mtu chantage à mwana azate. Pour constater ce bobi zemi ki bangi sanga to ki ningi sanga. Tana bisi bino bo moninga niveau na komako. Biso ba mambo to kutena on a vie. Boka kinde na sele bino challenge. Mambo to kutena on a vie biso to na loko ki ningi sa biso esusu ezate se ko ya ekutana na antibal Jésus Christ ngingo edende ekpeyi. Et loko ko lengi se ko eko bouger ezate. Oye ko yalo binzambe mtayebi mena ki lelo boy o nyonso ana zemi na yebo na yebote obota okobota. Ici mon mari me dit chérie mwana wana za mwana nga ya tozui mwana po Maison Blanche likolo kuna nyonso ba osa 4 chambres po na ka bana boss. Oui, Maison Blanche na premier niveau eza en 2 chambres. Likolo kuna ba osa 4 chambres. Bo 4 chambres na banene ba vendre. Babela una babela undika ba otonda. Et pas bango. Biso to na prom, te biso kutu to na prom ADNT. So botika mo ano za mabundi loko Henrietta. Yaka no na ye ko ya no na ADNT. O yeka ko sone to biso to yebi bana boss na mabundi. So kana tali mo na tali Henrietta na FC Lexa kuna entre. Assis-toi là. Bandeko ezomona na clair et net eza provocation. Soki eza provocation te komboni boko tsango. Soki ozolanda makambo bien, ozolanda situation bien, ne lobeli ya bato oyebaki eza provocation. Ndenge bozo ya wana boya bien boko kutanga. Déjà na bisaki bino nyonso na bandeli depuis mois de décembre. Na bisoki ba rodeo ko ya na réseaux sociaux te ngana ko tika mobali na ngate po na ba rodi na bino mal placé. OK, de toutes les façons ngana madame. De toutes les façons biso ba légitime. De toutes les façons. OK? Donc, comme de toutes les façons, à 1000 fois, à 100 fois. Non, yo kana mbanga passi. Donc, ce barodo yo batama. Poti ok bokinda barod wana. Boyebi pe ka mobile na binote. Bokinda barod po na ba passi na bino na ba mpiaka. Ngape na bando tambola pe sima boss te po na kengili non. Boss tambola ni monde entier. Yaza mwa mobile ngana mwa singa ifuna vanda. Nanda ko isika moko donc ce bosali ba saleté no boye na réseaux sociaux croyant que boya ndeko pakulanga buzoba. En tout cas bande ko boya ko kutanga angam to pakulanga buzoba zate et puis ngandenge na vandi boye ngali bala nangi ko kufa te to relation nangi ko kufa te pona ba road bet na bidona but non aucune idée etengati oye italanga kaka sweka mutaye na busotoka ya kombo boss na internet vi ke kombo na yena yanga eza lié soko na kombo na ndenga busoto na internet là ça me regarde parce que kombo na ngana eza lié
na bisiko boy mwana oyo natangi pe na kombo ni Grâce Temo o lelo bozoganga na bamakeleli nyonso bozotia o basitie ye soki zemi ye moko azoloba soki eza zemi ya bosi mpo bafutelaka ye hotel mambo hotel wana deya na luba elika me lokwa bozonction to ya popol mwasi no Grâce Temo jour benga barode ye wana barodaka ete po azalaka na règle do yo moko efo ebakenga na Grâce Temo tosola te règle Grâce Temo ebandaki jour oyo kaka basombela bango biye bebisi bango booke poto lelo arégla ya briske depuis na kini n'est-ce pas popol yo moto ayaki na volante yo moto memeye bango na aéroport bosakana na bato te mpo bomoni makambo bino bokoloba te nga na oloba donc kote oyo bino bokokoma te nga na okoma alors basaliti na bino bosoka ngo kuna mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandone mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kaboko. babanda kobwake kala mutu motanda oyo oluba makambo na ye Boss Jimmy o ba journaliste bayebi ye kala mutu moko te atia na miniature Boss Jimmy Bela akabela bato bambongo banda kala preuve ne biso moto kenda 2015 tolia kitoko tovanda kitoko mutu moko tatia Boss Jimmy ka bozeli kaka ngai Karine erka nakomika madame son épouse bokomo ya sikoyo lokwa babenga bomba ne banzinzi bazolanda secret mes chéris kala bondo calculer boste bokomo calculer ndi sikoyo ngape boyebi pe ngati nde bozo ya wana bokutanga ndenge bozo ya wana boya bien bokokutanga déjà na bisaki bino nyonso na bandeli depuis mois de décembre na bisoki ba rodeo ko ya na réseaux sociaux te ngana kotika mobali na ngate pona ba rods na bino mal placé. OK, de toutes les façons ngana madame, de toutes les façons biso ba légitime, de toutes les façons. OK, donc comme on a de toutes bandeko Karine Mokonzi soki azali fâché soki akomi kopesa avertissement alors ezali likambo ezoleka likambo yango nini provocation Karine tranquille wesh boss asala ki mapende afutelaki hotel boss asala ki mapende mikwape afutelaki hotel yongi hotel buzoba na titi na ngasi yote na ko mata makasi na ko finge Tony Guerrazo seka oncle yo Tony Guerrazo c'est vrai ba mema ki ba futela ki ba tobele hôtel pourquoi kaka yé kaka ba to bazo bolongo suspect comme ba futela ki ça veut dire que bisi boss alala ki a futela ba njora et poser problème te yé mo ba futela 80% ba danseuse ba kombola bangu te yo kan te kan mi kwapin. Donc, on se poser la question, on va se suspect, bon, qui réponse la bino, so bon, mon réponse la personne, c'est pas n'importe, bon, que autant la émission à Ken Piana, il y a mon boss à souligner à Kango. La petite nanga. Donc, réponse aussi, voilà. Quand tu vas mon suspect, n'est-ce pas boss à foutre la qui pour Azaki, la seule fille va foutre la quitter. Batakarine baga ma belle. Il y a zéro qui et c'est bonjour. Là-bas. Maman, pardon, Zana Lubano, quitte, s'il te plaît. Et c'est. Déjà, il faut préciser que Boss Jimmy Bela ou a mécène. Exactement. A mécène. A Koka Bela Moutounion. Il faut déjà préciser ça à sa mécène. Avant, nous Boss Jimmy Bela ou a ça la émission n'a pas Ken Piana.
Karine déjà a précisé avant. Miss Levaloba, parce que je parle très bien avec Karine. Karine a précisé qu'en déjà. Makambu oyo ya zemi, makambu inanu kutu ya bazemi te, makambu ya obimana fali, makambu grâce à kende kolia gado. Batu bakanisa lisusu life mo Karine asala ki a précisé ki alanda ki Jimmy Bilao po kabela mbongo. Et puis grâce a eba ki même pas Jimmy Bilao ayoka ki kaka première fois ba monana. Ba Mike Lokamba na idong ba meme kuna comme cop Jimmy Bilao boyo kata akabela ka mbongo. Alela kumba hotel, apese kumba hotel. Kenga e place na kuro beta ka seti o souligner que maman abiso ou alubi ne bien. Mais to boss ko ba interprétation ton susu ya ba musicien mon susu ya ba fan ya ba musicien mon susu to tanga kombo te ke non te ke fallait zanga kimbongo ko Jimmy Bela ou to fouter la batine hotel. Non, il faut bien préciser que boss Jimmy Bela ou Africa taka est victime aza mécène. Donc vie privée na ou bien Karine etali mutute azana droit ya moi signe surtout oyo a olinga ya olinga. Donc makambo ya grâce à oluka base na ye so kwa nzemi na ye précisément zemi on eza popol ya otanga komba profiter ya otanga komba falite et c'est pardon vraiment la linga ko mingi pour na respect ya mami na biso longola la pauvre dame na miniature ko elle est pour rien s'il te plaît fali mutayemba kaya yemba te ma chérie s'il te plaît. Nani a provoqué grâce temo te. Grâce temo te na ebite e koza grâce temo ba provoquer le côté nini wana ngana na moni te. Mais bato na moni bazo provoquer ba oyo ba sali ba live ba sali ba mission na kombo ya boss Jimmy Belao de kambu ya zemi ya grâce temo de kambu ya hotel, de kambu ke abimana mutuboye, bilonde boluki makambu. Karine Mokonzi azana droit na ye a défendre o ezali intérêt ya famille na ye. Ah oui. Boss Jimmy Belao elobi ye moko azala ki na ye banda kala. Babwaka kaye boyebi bochake na miniature te bolobela kaye te nana tie na miniature nana zolobela ye en tout cas kota grâce te mona na moni te na yebi te mena na moni te o pe bisika Karine asaleli émission yo na moni directement bandambu na TikTok mais ba émission neti pa ya essaie de pas na mana kotaki nene ya yepe na kanisa salaki mida na natali te mais je crois salaki wana bazana bata Karine Mokonzi siko kote bazozo en tout cas kozanga te bandeko mobali ya Karine Mokonzi na miniature akokota mais soki mobali ya Karine Mokonzi akokota na miniature en tout cas pour na makambo yo eza réel o ezo salama pour na bandoto te epekisami kolota te mais lota ndoto oyo lingolota kobimisa ndoto na ote nelongi ya boss Jimmy Belao boss Jimmy Belao pona kotia na miniature koloba oyo ye likambo en tout cas makambo ezali en plus ebele likambango ezebele azali mobali ya Karine Mokonzi papa na Henrietta Belao otali mwana otali papa ozana eloko korige te ozomona ke Karine Mokonzi azana vrai muchopo apota mwana nelongi ya papa na ye bamakambo ya kolobela yango wana po ezomonana atokangi miso simbi photo osantiri ke elongi ya Henrietta nelongi ya boss Jimmy Belao ekokani yango wana makambo ezali siko Karine Mokonzi soka fâché pourquoi akotia grâce te mais bien sûr
Karine Mokonzi faut attaquer kuna na likolo, faut attaquer kolo comme grâce temo. Pour ce qui est grâce temo, makambo e bobando loba, e bando loba mapesi kote, e bando loba mamwakala. Donc grâce temo, faut ya koloba. Tango balobaki na grâce temo, bakati aliyalaba. Balobi na ina mobali ya Nana Boduka Edi Badiata alobaki nini ntango balobi bakati grâce temo alobaki na mobali ya Edi Badiata yaka koloba muta koloba na nga bongo eza ye moko le kingi yo te donc alobaki ntango babanda koloba mpona Paul Mukelengi mobali na nini mpona ni alobi boy grâce temo alobaki soka alobi te akomi donc mpona kojustifie kokalme makelele mais siko grâce temo bazolobela ya boss Jimmy Belao grâce temo avandi na ye mpo grâce temo boloba te kazolanda te non grâce temo aza na distraction mosusu te distraction ya grâce temo ezali réseaux sociaux na kati ya réseaux sociaux moto ya liboso oyo atalaka eza Karine Mokonzi na baron nsima bato ya Karine Mokonzi alakei na bato oyo bakombo ezoyokana na bato bazalaka contre Karine Mokonzi ezali makambo oyo yalandaka na réseaux sociaux yalandaka politiki te alandaka yango na nsima soki mpe intérêt yali alandaka mpe bamatch ndenge ezobeta boye te alandaka soki aza na joueur azolula yango wana Karine Mokonzi na baron c'est tout à fait normal na versement na ye asalakisi bisika kosible bisika akosible esemonani grâce temo me na ntango alakisi esika kosible akoatake nakanisa boyoki maloba na ye azotia na plurière de ntango azotia na plurière elakisi grâce temo kaka te na baoyoyo esengeli atia nakanisa akolongola bato oyo ye pour le moment nalobi akolongola bato oyo ye pour le moment na bandeli akolongola bato oyo ye pour le moment nakanisa boyoki pour le moment nalobi te akolongola bato oyo ye définitivement alors bandeko Karine Mokonzi avertir atake te apopoli te asukoli kaka bato matoi na tege coton asukoli bato miso na kisi ya bampoti kisi ya Apollo 11 oui yango bandeko awa elobi Karine ye moko soki avandisi rando oyo makambo ekobima oyo ekozala ya somo bato balingi koloba te bakoloba na bababa mpe bakoloba orie baba lela olela pa ya nani ekokoma baba okoloba pa ya nani poke koloba awi pandeko gai papa robo soki na koloba na bino parce que na yoki Karine Mokonzi ndenge alobi mpe soki na koloba na bino boss Jimmy Belao botiaka ye bisika bitiela te tout d'abord soki boss Jimmy Belao aroda grâce temo donc grâce temo akendaki rod mais siko grâce boss Jimmy Belao na makambo wana okota mpo nani mpo ntango akendaki rod ntango grâce temo ayaki rod boss Jimmy Belao
afutaki ya ye facture na ndimi te ke bafi oyo basalaka road ezala na balabala ezala na bamarché na kati ya Italie to na bazamba to ezala na bois de Boulogne na France to na vitrine na Belgique ou bien na Hollande soko orode ye ofuti mbongo na ye akomema kombo na yo na lisolo na yo pa bakamaradi na ye ntina ndako te mpo soki ezalaka bongo mbele babourgmestre bamaire de Paris babourgmestre ya Molenbeek si basambwa me bamemaka bakombo na bango te nyonso esukaka na road omati likolo ya mpunda liboso pesi mbongo na yo simomati likolo ya mpunda soko omati likolo ya mpunda oyoki bilengi nakanisa kote road ata bino basusu neti grâce te mwakangaka nango munoko toyebi bel et bien asala road toyebi bel et bien mura ateka ya tro liboso akutana na Monsieur Panzo wana eza likambo akobomba te eza likambo ya road so akangama ye makasi na mura de la presse mpona basala baémission te basala mpe baémission te oyo basala ezali road oui road oyo basala na mura de la presse ezali wana ata botuni mura akolobango te mpo baza na kanda mpo bazali ya koswana to bakabwana na grâce temo soki bolandi mura na Kinshasa ntango azokotela grâce temo ntango mpe aza na grâce temo alobaka bien ga na grâce temo tomesana koestape na biso bisika tokendeki tolaka wana ngai na de copine do grâce temo na fi mosusu ere moko mpe grâce temo na Carmen Odiape do grâce temo bel et bien ali mutarod alors soki boss Jimmy Belao aza noko azali mpe na mwasi te aza na kati ya kini akroise na motu ya road atali koto oyo babotini mpe ezali abendi oyo aponi yaka facile à gare na gare yo kaka entre de nzete oyoyo to mura telema osimbi mura na loketo gunzami abambi ye ngondo bapeme to abambi ye tonga ya zanga-zanga tonga kopema te ya koninga te te pa alors boss Jimmy Belao oyo aye nini na kati afuti mpe mbongo na ye akei soki grâce te ayokaki bilengi eya foti na ye mpo boss Jimmy Belao ntango asalaki yango mpo na bilengi ezala ya ye moko boss Jimmy Belao soki mpenza asalaki yango grâce te soki apesaki mpo akotisa mbongo me soki etolomo ya boss Jimmy Belao epesaki ye elengi abwakaki mai alors etali ye soki aza na posa boss Jimmy Belao na ntango azali na posa boss Jimmy Belao abakisela ye bilengi ntango azali na posa ayoka lisusu elengi etolomo ya boss Jimmy Belao donc ye mutu fa futa boss Jimmy Belao me lokola boss Jimmy Belao arodaka te ye azali boss aza mpe aire nyonso teki akendeke na bato ya road surtout ntango ayaki na Belgique ayaki uniquement mpo na bafere na ye mpe abetaki priere bakutana kaka na oyo aye mwasi oyo amoni Karine Mokonzi la baronne bon samona ekala yango baza na mwana
Henrietta Belao. Et Bandeko Karine Mokonzi très fâché, peut avertir Bino, Ezali ya solo. Ezali ya solo. Surtout Batu Obarodaka. Bango mutu bakomo luka lisosu. Karine Mokonzi na problème. Botala Bino moko ennemi ya sika. Berenite Boss. Bon, il y a Benita Te. Benite Mosos. Yepe Arodaka. Gate Munalobi. Yemokwa loba yango. No money, no jiki jiki, give me money. You are jiki jiki, jiki jiki bi. Bona missa, ma sona mbet. Ah, oh, bon la messa ma son la Ah, toujours, Sambongo, y a pas de masolo, hein. Ah, ça s'annonce lourd, hein, Bernie. Ah oui, hein, ici c'est Panama, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. No money, no jiki jiki, give me money. You are jiki jiki, jiki jiki bi. Bona missa, ma sona mbet. Ah, oh, bon la messa ma son la Ah, toujours, Sambongo, y a pas de masolo, hein. Ah, ça s'annonce lourd, hein, Bernie. Ah oui, hein, ici c'est Panama, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. No money, no jiki jiki, give me money. You are jiki jiki, jiki jiki bi. Bona missa, ma sona mbet. Ah, oh, bon la messa ma son la Ah, toujours, Sambongo, y a pas de masolo, hein. Ah, ça s'annonce lourd, hein, Bernie. Ah oui, hein, ici c'est Panama, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. No money, no jiki jiki, give me money. You are jiki jiki, jiki jiki bi. Bona missa, ma sona mbet. Ah, oh, bon la messa ma son la Ah, toujours, Sambongo, y a pas de masolo, hein. Ah, ça s'annonce lourd, hein, Bernie. Ah oui, hein, ici c'est Panama, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka tesana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka tesana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.